Bon, nazomona nde bazotambola nazolanda la télé nazolanda la image namoni président Katumbi azotambola namoni docteur Denis Mukwege azotambola namoni président Fayulu azotambola namoni pe président Faci pe azotambola Denis Mabuto na Nkamba. Oh, yo bolanda. Namona ki azala na Nkamba. Kuna nde place bazwa pouvoir. Atambola. So kuna te ozwa pouvoir te. Po bato nyonso yo yi papa Simon. Oui, na yi papa Simon. Na banda loba namoni mama akoti pe sans kitambala. Mama mokonzi la première dame na biso sans kitambala. En tout cas na bituni ya bibo sécurité wana oyo elandela makambo wana ezalaki wapi emonaki te. Qu'est-ce oyebi ke na bakana surtout exception pe kozala na mama nzambe te te mais oyebi ke Jean-Baptiste bible Jean-Baptiste bandaki kobatisa pendant que azobatisa Yesu pa ye kozwa bateme bible oyebi ke Jean-Baptiste mbala moko abatisa Yesu so na mokili tokoyeba nini biso toyaki banda ntongo abatisi biso te moto ayeka sika obatisa ye. Maman, moi je suis de ceux qui disent que et pas dans Nzambe ça va demander là parce que ils ont une réflexion sur la Bible et tu vas amener sur résurrection à Lazare. Au bout d'une époque à Lazare bah donc faut révéler mais ce n'est pas tout le monde de la c'est quoi. Cela veut dire ils ont là-bas oh ils ont à Lazare ils sont sur ça. Ils ont dépend pas de ça mais na cas ya église ceux qui ont le est exemple les Jean-Baptiste. To lo banini Nankamba tant mususu musala nzambe mususu nde akoko sala ngote le président de la république asa mungini président sa na Philadelphie soit qui na Philadelphie avant la loi mungini avant la chef na Philadelphie oui avant la loi mungini alors comment Nankamba a ça l'exception c'est que na habité na coach na bakamwana te mais habité est-ce que bango moko basala ki présidence to bango moko basi yelelo basali. Bon, bino na comprendre po bino na kamna longola sapato na makamakamba bo betela ngotangwa tout ça mais pour nini bo chemi suka tango facha ke alongola sapato bino bokomo lobelela bon mama olongola sapato eza conception na bango alors la doctrine na bango il fallait la respecter on tina suka non et suyo wapi et swinga te parce que pas wapi et swinga te elo esali pas zaka ke comment na bokeseni voilà pour ça la pasteur Godin pour un pasteur que je respecte mon papa. À qui a l'homme la savane? Il y a des autorités de pasteur. Le président de la République est autorité de mon livre. Au moins différence. Godin pour le pasteur, autorité. Le président de la République, autorité. D'ailleurs, le président de la République, à quel endroit président, à quel endroit candidat? Oui, à quel endroit candidat? C'est autre. Soit là qui en fonction. En fonction, oui, mais dans le moment qui est le candidat. Bref, papa l'obi va voter. Ou à trop côté. Oh, est-ce que ceux qui ne yo nous avons voté na voté aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokonzi atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta. Bonjour et bienvenue chez vous, chez les Nazaréens. Nous aimons beaucoup de l'amour du Christ. C'est Maman Tiffany Moko, la princesse de l'Éternel, qui présente cette émission. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Dans cette émission Table et Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Ça fait bail avec mon invité. Mais aujourd'hui, il est sur ce plateau, vraiment, pour Yambaïte, Mambini, Yamine, Oamemene, Namokolo Yalelo. Derrière la caméra, je signale que c'est Nikis, le mari d'autrui. Cela veut dire Mobile et bateau. Voilà. Nous aimons beaucoup. Mais juste après ces cantiques, je dirais un bonjour à mon invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit bel et bien du pasteur Delors. Réjouis à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo. Na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edika Bey à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays.
Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka, ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple. Mobaya Mungu iko wapi, mabe Nzambe za wapi. Mes salutations à tous ceux-là qui aiment la princesse et aussi cette chaîne de Les Nazaréens. C'est quand il a fait plaisir énorme. Tobaki to na bonne année. Et puis si mutu te a souhaité mutu déjà ba bonne année pona yebike yo okota bonne année, ya okota ye kuna okota ngapi na okota. O atika lisima, voici ya ligogodo. Nous avons la foi avec Dieu que nous serons en 2024 tous. Kolo apambola baike binono soto, mais c'est quand il a fait plaisir énorme à maman Betty Kokele, à ma maman chérie depuis les Issa. Pourquoi pas à ma sœur, ils sont à deux, mes sœurs chouchou, mes sœurs chéries, là je pense à la magistrate Plantinga depuis le Chine, mais ces temps-ci il est à Kinshasa. Aussi à ma sœur Ndeko de moi-même, bisous à toi Nekab Kinshasa, à la vacances naïe, Nzamba Salelo Bola Mebele. Pourquoi pas à ma famille depuis l'Afrique du Sud, Papa Guy Labala, famille Pessangandoyi, Tiffany Labala, Maman Laurien Labala et les enfants, je fais des gros coucou. Et à Capi Capilox, Adonix, ma fille depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Je regarde déjà mon invité qui est sur ce plateau. Papa de leur beauté, Shalom. Beauté, maman. Bonne. Oui, Ngolo Nzambe. Oui, à côté de un témoignage, je vais le verser au marché de la nuit et après. Vraiment. Kiminayo. C'est que le marché de la nuit, quand il y a un mot. Il y a un marché de la nuit. Gloire à Jésus. Makambo za ndenge nipesi bandeko bakolanda mboka. Ok, napesi mbote na bandeko bakolanda nga, napesi mbote na ma femme que j'aime beaucoup, Laetitia Mushia mingi. Napesi mbote pe joyeux anniversaire na mwana ngai, praise the Lord, ici 4 ans. Alléluia. Lelo. Napesi mbote na famille mobimba ya Mavwidi. Tout le monde, bien sûr, beaucoup de mon pasteur, mon père spirituel, Roger Nzalalemba, mon pasteur Moïse Didi, mon volume s'il vous plaît, pasteur. Mon pasteur Meshak Ndundu, je vous salue tous, Papa Thierry Mundundu, honorable Richard Benda, Kambi, et na pesi mbote na bana nyonso ya GPS,
depuis les sycomores, merci beaucoup papa Gelon. Vous allez voir l'élection en Mboka. Et vous êtes congolais. Oui. Vous votez? Oui, non, vous votez là droit. Vous votez? Oui, ça droit. Est-ce que vous avez une carte là? N'a pas carte, mais carte en bien de Yezali. Mais ma élection sur les candidats ni côté na bien. Est-ce que vous avez la peine ma cambezo? Mamu tozomona les oleka ba candidat député bazolela bongo ezate bamusupe bazotambola bazana ba radio mais bazolela kaka yango on a profité pe une occasion koyesa bandeko nyonso ba candidat baleka ba radio ya wenze biso tosalela bango sensibilisation à proximité de sorte que bato nyonso bamama baza wana nyonso aleka na wenze aleka na ba radio ya bawenze akozala communiquer bien. Voilà, tant on a un candidat, les bonsoirs propagande, surtout présidentiel et le beloni. Candidat, candidature, il y en a aussi beaucoup plus. Ninga osalam sana, Katumbi, Fayulu, Fachi, Seth Kikumi, baza ensemble déjà na ba matata pour baso qui na ngambu ya mwanambuka katu et le beloni. Bon, nazo mwande bazo tambola, nazo la télé, na la image. Namoni président Katumbi azotambola, namoni Dr Denis Mukwege azotambola, namoni président Fayulu azotambola, namoni pe président Fachi pe azotambola, Denis auto za Nkamba. Oh, yo bolanda. Namona ya Nkamba. Kuna nde place bazo a pouvoir. Atambola. So kuna te ozo pouvoir te. Po batu nyonso, yo yi papa Simon. Oui, na yi papa Simon. Ah oui, c'est vrai papa Gelon. Oui, papa Simon. Oui, là, papa Simon. Oui, bien. Kiangan, papa Alphonse Kiamba. Papa Simon Kiangan. Kasi walet. Oui, bien. Papa Simon Mbangu. Bokoye ba eboyete mais moi je dis solo. Yo so papa Simon Kiangan to papa Simon. Ouais, liboso na o eza actuel. Oui, bien on est. Oui, na iba. Assez bolandela maman kama mingi. Mais baza basala nzambe. To lana. OK. Oui, to lana. Ba moi mpende président Facha ke namoni kuna penza papa neti kubana ba président Kasavu bazo pouvoir na kampo. Président Mobutu papa ayebisa ye ke lokola okoti makambo nanga ngape na opesa ye bongo azala kutuka soda pamba pafa koma maman président de la République bango tout même Joseph Kabila n'importe n'est pas kendaka kuna nde source tant mon président Fachi pe na tour na ye malgré na 2018 ya kenda eti na 2023 ke ya soso bon ezala propagande ezala d'abord propagande la campagne azotambola parce que partout azokende namona pe c'est comme si Chada ari pa kenda la fois passée Chada pa kenda namoni notre père pasteur Godin pour pa uta okende mais namoni différence mo mama Tiffany ya pasteur Godin pour kenda ki ba ministre intérieur ba kenda ba papa ba président ba assemblée ba député ba tebele ba kenda una papa gelona na tuna no kamba elobela koni boyo za pasteur oui naza pasteur Kamba nayebi d'abord Simon Kimbangu Alphonse yo wana kala papa Kiangani azala vraiment musala nzambe mais sauf que après moi interprétation qui n'a mabe ya message na OK bato bakomisela nzambe parce que bango moko pe na niveau ya kimbangiste baza divisé. Il y a ceux qui disent qu'il était Dieu, il y a d'autres qui disent qu'il était serviteur de Dieu. Mais dans l'église, Kimbangu a commis l'église de Jésus-Christ sur la terre de Kimbangu. Donc, pour moi, je sais qu'il était serviteur de Dieu. Au père dit Marayesu. On est à Vinayo. On a Vina. Alors, il y a d'autres qui disent. Mais après l'église, sur le biquet, au Tchaba, qui tombe à Mabonja, à Mtopik, so, Azate, dans Baron, P, à Vina Baron, ils en ont fait un tour de tout touchant. Mais, la différence, à mon avis, il y a. La président Félix, c'est comme si ce président Katumbi a kuna oya zo ya Kishasa Katumbi ya oya Kishasa yo nandi président Katumbi tena tundi na bita musazo ka okepe kuna le problème ezala ke président Félix akomi kuna elo elekeli nga mibale ya liboso président Félix akoti na basapato je me suis dit le kuna bakota bakolongo différence nini esalemi pour papa Félix mokonzi na biso actuel akota na basapato et puis de deux talongola ketila na kota na porte ne bandela bana na sapato tant comme na porte ya entrée parce que
bino beaucoup mankama oui dès que vous commandez la porte à liboso ko ça va kilomètre makolo quel que soit porte pour que soit mon casse mais président alanda kibongo et puis ta commis éviter spiritualité pour le président ezande nini pour le président ezande nini yango eza rêve basala ntango mingi baosa même de l'élection mama ok au moins l'église ebele bayambi candidat azokota bino basala nzambe otelema ezalaka te non eza kei so moto akoti ayeba eza kei c'est une manière de dire que toyambi yo bible elobi boye basala nzambe bazomérite double honneur le reste baza bandimi akoza mondimi mais aza candidat aza mokonzi te d'ailleurs candidat nito aza loka mwana oyo azoya kobondela epa bapara parce que ye azoluka bavoi bavote comprendre mais omona azokotelema ya bakandidat na bino mosusu na bimaka babenga biso basala nzambe toke boye oyo tonto ya bakandidat biso kotelema na bi na kati église non ekosalema te na bibi na nsima organisateur benga l'homme de Dieu mais na bino papa osala makambo na ordre nzambe anza na ordre wana aza mondimi eza teke bozwa ye soki ndeni d'ailleurs aza candidat akozwa mokonzi tozoyamba bourgmestre je m'excuse so akosite nkombo bourgmestre ya ngaba na association bapasteur ya ngaba ye moko ntango abenge mokonzi alobi non na minute na mokonzi te mokonzi na bureau na minute naza candidat alors nga nde bino liboso bakonzi nanga c'est ça la bonne réflexion na banda oloba namoni mama akoti mpe sans kitambala mama mokonzi la première dame na biso sans kitambala en tout cas na bituni ya bibo sécurité wana oyo elandela makambo wana ezalaki wapi emonaki qu'est-ce que oyebi ke na bakana nyonso to exception mpe ekozala na mama nzambe te te mais oyebi ke Jean Baptiste bible bible Jean Baptiste bandaki kobatisa pendant ke azobatisa yesu mpe aye kozwa bateme bible oyebi ke Jean Baptiste mbala moko abatisa yesu so na mokili oyo tokoyeba nini biso toyaki banda ntongo abatisi biso te moto ayeka sika obatisa ye maman moi je suis de ceux qui disent que epa na nzambe nzambe asalaka na ndenge na ye parce que eza na réflexion moko na bible etiavanga mingi sur résurrection ya Lazare oyebi na époque ya Lazare bato akufaka ebele mais ce n'est pas tout le monde nde basekwa cela veut dire eza na baoyo ezaka Lazare nde yesu asoyebisaka ezodépendre mpe ya relation mais na cas ya église soki olobi neti exemple ya Jean Baptiste toloba nini na nkamba ntango mosusu mosala nzambe mosusu nde akoki kosala yango te mais président de la république aza mondimi président asala na Philadelphie so aki na Philadelphie avanda lokwa mondimi avanda na chair te na Philadelphie oui avanda lokwa mondimi alors comment na nkamba asala exception wana c'est que nayebi te nakoti na makambo wana te mais nayebi te est ce que bango moko basalaki imprédance to bango moko yebi eloko basali bon bino na comprendre te po bino na likambo na longola sapato na makambo kamba bobetela ngo ntango tout ça mais po nini botie misu ka ntango fatiake ye alongoli sapato te bino bokomo lobelela bon mama olongola sapato eza conception na bango alongo eza doctrine na bango ifale barespecte yango ntina suka non esui yo wapi eswinga te esui yo epai wapi eswinga te elo esalinga mpasi ezaka ke koma na bokeseni voilà tosolanda pasteur Godin po un pasteur que je respecte mon papa aki alongola la sabato ye aza autorité aza pasteur le président de la république autorité de mondimi au moins différence Godin po pasteur autorité président de la république autorité d'ailleurs président de la république aki alongola président aki alongola candidat oui aki alongola candidat c'est autre soit azalaki en fonction baza en fonction oui mais na moment aki ekuna lokola candidat preuve papa alobi bavote wana tokokota oh est-ce que soki neti yo nde ozanga ovote te na ovote vote eza wana candidat na ote vote eza secret na ovote te bato mosusu babaya baboyana bango te babimisa bango na vote na ngai boye ngai naza na vote katumbi ngai nde naza boye eyebana mama tomona nazala na ndeko nanga moko deke toza na mbele ya koloba bango te azala na centre oyo nana voilà nake kuna na te nake na ndeko nanga moko tovana bango na makala ndeko wana na ndako na bango baza 9 personnes bango nyonso bazwa 4 na centre moko ake vote akekuta na centre wana 4 fois sur 9 na famille na ye cela veut dire famille nani bango nyonso bazopesa bato bovote mais bango moko na bavote ete moni moto mosu akoka mpe boye na kovote songolo me avote ete comprendre vote eza secret et puis papa aza leader d'opinion papa na Simon Kimbangu aza leader d'opinion
Tant que le faut voter Fati, je ne suis pas contre Fati. Parce qu'il est notre président. Et il est aussi candidat à Ruminga à Kamasubiso pendant 5 ans. Alors, tant que le bon, ce que je me demande, ce que le Fayoulou, président Fayoulou a sali calcul, n'a pas vu qu'il y a papa, on ne va pas voter Fayoulou. To, ce qui est le lot. Bon, il y a ça, mon Nzambe, tu vois, là, ça a la conception spirituelle, na Oya Yebi, na Oya Moni, par rapport au président Félix Abandi Kolobake, par na yoko zali pambolinga, pe na landa ki, na yoko zali pambolinga, pa papa, pamba te yenda yebi makambo, o ba papa ba lobela ye pona mboka, pona Afrique. Papa Simoki Mbango yebi yango. Mabe eza wapi par rapport ye moni se na ba o ba lobela ye pa papa Simoki Mbango ya 1921, na ba réalité makambo nga zo moni sa ye moko yebi nga otambwisa lingomba, soka lobi ke pona yango. Muninga malamu na tango apasi. Komone ke président Félix a osalisa misala na nkamba njela o nini ya ba sac ya ba njela ya chemin de comment on appelle ça chemin de voilà ntaose sango chemin de passion voilà mwana nkamba ah ouais so côté na vision ntazo tia maboko na misala za na gouvernement président Félix et que bino ata na mboka monte mais batankamba baza ko confirmer que misala président moi ce papa va voter sur le plan spirituel par rapport à Zomo na mabeza. Bon, à l'homme spirituel, d'abord, est-ce que le papa, tant que papa, on l'appelle Dieu? Obi. Babenga Kenzali. Comment te papa babenga kai? Oh. Et ça, vieux, le bas qui est comme vie. La vie n'a pas fait. Ah. Babenga Kenzali. Tu fais le comme papa Zanzambi? Non, babenga Kenzali. Parce que tata mon père m'a lemba, nous benga Kenzali. Mais ça Nzambe te papa Mukuna. Nani, c'était qui? Papa Bariva Menga. Dieu Mukuna, oui, Dieu Mukuna. Il pas benga Nzambe. Mukuna Dieu. Oui, papa Bariva Menga. Arriva Menga to benga Yesu. Eh maman, alors papa le va benga Nzambe, il faut la principe pour Nzambe. Voilà, la principe pour Nzambe a l'idée d'opinion, a lo ba voter. Ngaza ba polo o bakanda ba pesi ngata ba 40. Oh. Mais na lati ata moko te. Non, tu kena comme ça. Na lati ata moko te. Pour nini? Nga na l'idée d'opinion. Une fois lati polo a mutu songolo. Batu nyonso baza pembeni ba be papa gelo lati polo c'est biso to sa nini? To ko voter ka ye. Moni. Alors na minute on a ko sazade te na pesa position. Ya comme ça Nzambe. Et puis tant on ba makambo kotonga nzela ya passion. Eza gouvernement ezotonga to eza président na mboko. Le gouvernement il est présent dans le temps voilà. Alors, so il a un gouvernement, c'est autre chose que le président. Parce que ce président tombe en mot, on est là, président ça lui fait non. Tous voter. Mais c'est ça le gouvernement. Cela veut dire gouvernement est un système où bien quoi. Donc, au Kende, au soyez en continuité de l'État. Donc, ceux qui par exemple, il y a la dire tout le monde a l'université à Bissau. Babanda la série à président Kabila, président Fatia Sanini a continué en haut. Alors, ce que le gouvernement, c'est que continuité Sanini et aux en haut. Mais ce que n'a fait privé dans sa vie, bon, c'est le par exemple, par exemple, cette coucou n'est pas président. Dès qu'on a qu'un engagement, tu par exemple, maman José, qu'un engagement président Katumbi, non? Non. Cette coucou. Ah, ok. Par exemple, maman José, il faut qu'on bimi président. Il y a du bon, comme à taille na carré la tête, ça m'a la table à mon paye. Et puis, tous par rapport à profession lobby, oui, prophétie, n'a pas une année, n'a zappé, n'a vie à remettre, mais en tant que Moussa Nzamé, le barak, non, papa, il fallait pas au-dessus d'un peuple. Bon, il y a un papa qui a un sentiment un peu na battre. Le sentiment, il y a ça en public. En public, il y a ça, Tala, mon président Félix, quand il était Félix, papa Félix, excusez-moi de l'appeler Félix parce que, là, homme d'État, là, grande personnalité, ndeto mesa wera za age nanga te be wera mesa Matou Samuel za age nanga te Matou Samuel moni papa Félix Tamaza qui Félix moi na papa il avait une autre façon de vivre et pendant qu'il est président chef de l'État a ça une façon de vivre maman né vous avez soit tu as conseiller président pour comme une ligne de conduite ici alors lorsqu'on est un homme d'État en public faut y gérer les sentiments. Il va gérer les sentiments dans le sens que et beta tout il va goûter parce que ngala yebi ezana mundeko moko
je ne citerai pas les noms, alonga l'église à pasteur Ngalas, pour pasteur Ngalas à lobby, yé, nous avons tâté à fossile. Mais à ça, mon dit, ah, quand t'as l'événement élection, papa bêti libana nzamé. Alonga l'église. Bon, c'est Nzamba abimi président pour yolo. Si vous voyez ce que tu tournes, sur les prophéties en Kamba, oh, lobby, na papa Ngalas. C'est quoi, quelle est la vraie prophétie? Là, j'ai rejoint notre papa Denis Saloma qui, il faut passer à lobby, Ngalas, il fallait à Zéla. À toute une explication prophétie. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais quand on est dans l'élection, on est président qui est Kamba, il y a un mabete. Donc, ils ont mabete. Est-ce qu'il y a un tout le monde qui attaque Kamba, tu peux te montrer la politique, comme côté de l'église, côté. Côté de Bissoti dans quatre l'église, côté na Jérusalem, na mboka esante, côté ba bangité. Ba politicien ba ambambe. Bazo banga frontière te ba okota partout. Est-ce que ezali vraiment biblique et que ba politicien ba ki nguluka ba voiture na kati ya l'église? Bon, est-ce que l'église peut kokosa la propagande ya mutu? Est-ce que l'église peut koki ko fula mutu pas une élection? Tout ici ce n'est pas seulement parce que tout le monde a une église donc bazoti na ba invitation ko ti na dimanche na roya kuna. L'église monsieur yambi ata 6 personnes Alexis na tout na yo loba leka makasi to kana discours so za makasi ya discours te tikela banka moi loso moi yo bete la bisonano. Est-ce que c'est biblique que l'église éthique la paix bah ça peut propagande il y a battre élection? Merci maman. Moni problème les amis na Congo, d'abord on a deux sortes de serviteurs de Dieu. Là on a le trois. On a trois sortes de serviteurs de Dieu. Là bas serviteurs de Dieu nous amba bengi ça elangai. N'importe quelle manière nous amba bengi ça elangai. Ils ont bas serviteurs de Dieu mususu bozo pona. Par exemple amoni que ah Néonikis asa musala bien so na zate dans la confiance na ye zalawana. Yango moi mususu bachabe bana na boite bana mususu eza volta nzambe. Mais ça pena ba serviteurs de Dieu ba koti musala nzambe na cop. Cela veut dire ils a cop na ye. Tant on m'a dit ah net na pasteur moko yé moko semaine obimba ko bana lundi mardi mercredi jeudi chaque jour azo ya ba député l'église na chaque jour débat différent. Si je me demande il y a ça na circonscription moko à voter combien de personnes puis bandini va voter na ndenge nini. Donc à cause de la campagne bana ya mettre 15 pasteurs à lever mbongo na bango. Je vous jure, je les connais la tombe ta bengi ngai. Ote to ana ndeko moto ya maka 9 ko ya te na bisete na ko ya te. So wana to benga ni ke bakandi za na respect pa nzambe te to pa sa nzambe ba na nzambe nde ba ko se respecter te ba respecter nzambe na bango. Voilà, ba sa nzambe ba se respecter te. Te ba respecter nzambe na bango te. Te ba ko respecter nzambe na bango te wana ko cité na kenan ba se respecter te. Comment un homme de Dieu ne peut pas te manipuler. Comprendre? Bah comment manipuler que politicien moi a besoin de l'eau songo parce que ces politiciens là viennent car à un moment où nous sommes beaucoup plus zélo là na mais tout ni kalaza ya pour beaucoup plus zélo là bon côté mon pour ça parce que nous kazi yake abaki baba so mutabuki ndaba ba brikai abwaki yango abwaki kalaza ki wapi pour na papa c'est comme même chose candidat député aika boke no ba biso zelwa na ba brikai ba ko buka mo tana yake to ka ba so yango na de siko to nyo kama personne ba potopoto azala ka wapi d'abord c'est ça musala député ya boke ba brikai yango mo si ba brikai yango ah baba bongo ila Congo te Congo tout est possible ba jeune ba yembele mama to voter na suka baba lokwa to lieta longa kuna ah mon brikai tikali mais to tikali na biso moi mbula so beti moi nini matibe bo tamo pe la chaussure au baby te dans na un mois et beba na ah beba so mbule avant même il y a que à ça les lots quand ils a dire juste visibilité alors nazo na mo église nzambe eza la norme nango etambola. Cela veut dire il faut avoir un principe que dit son église to koyamba to koyamba d'ailleurs volonté nzambe est-ce que nzambe datini biwo ya mutu est-ce que mutu aza chrétien et puis il y a des serviteurs qui fait passer les candidats même la chair non non il va musa nzambe moko ba no critiquer église moko na kitambo ndeli ba lexa wera na chair mais malo ye moko pasteur wana yambi candidat na chair non je ne citerai pas son nom na ngaba
Alors critiquer a critiquer ndenge mefa et ça Alexa Wera na chef na kiti pembeni ya pasteur mais yé moko yambi candidat avance liboso. Je me suis dit vieux a comme wende a changé ton nez. Mais papa Gelo toko bakana mutuna poyo muntu bandaki yango sengelo sisa yango ezaka nkamba te po bino ba pasteur botala ka miss bole ba nkamba mais kamba ezako avancer mais côté na bino pe to moni pasteur Moïse Mbi oyo na propagande pe ba memi na tout so ba image na sima na epuna to mo ka 20 entre temps ils na bato balingi fayulu balinga pasteur Moïse balingi katou balinga pasteur Moïse balingi nani bato boite mta livre pona ndeka na cadre ka ningo bika ke na image ya leader d'opinion mais eloko bato mingi na moni bazali kolobela nango na ba TikTok partout bakolobeke nzembo yo pasteur Moïse Mbi aimbela kanzam akei kobeta ngo kuna e ba abati parti mususu aso mambo ba échoué banguna ba échoué nguna ngona est-ce que azo imba satan a échoué na kati ya campagne pour mettre campagne après la suka fati azo boka crime wala bato azo bela fati monoko ya musana nzambe ya oratrice adorateur ezobelela ezotinda bato bon je ne sais pas si c'est mauvais ou c'est pas mauvais avis nanga avis nanga omoni po papa si mutu na koloba te ke o papa si mo yimba basali eza bien o Moïse Mbi asali eza mabe non tous deux elo basali na sentiment or na niveau ya leadership po baza nango bakosala nango vous comprenez parce que eza na mutu mususu aza na église ya pasteur Moïse Mbi yana aza mutu afailli il n'est pas d'accord maman nga aza na tata na nga moko tata kutu na nga ndenge ya famille il était pasteur na ACK ye azalaki vekle bien ka ndenge président mokuna akomaka na kambo ya dering avanga renaissance epanza avanga panza na renaissance alongwa église na ye comme indépendant mpo nini mpo koma makambo na biso ya sentiment parce que souvent histoire bato nakoza mpe na sentiment nalingaka président Faci nakoza na sentiment nalingaka président Denis Mukwege nakoza na sentiment nalingaka président Katumbi nakoza na sentiment nalingaka ainsi de suite po naza mpe na candidat na kovote mpo naza motu mais nako kobimisa yango boye te mpo nakolesi na influencer bato un de deux ntango oza mosala nzambe fo oyeba bible elobi c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent par le Seigneur ce n'est pas dit que maloba mosala nzambe ebimaka pa apamba te mosala nzambe aloba pa apamba te ntango ozoloba likambo fo oyeba likambo ozoloba elelo soki nakei na bino par exemple équipe ya campagne ya président Katumbi basociété pasteur Moïse Mbi que je cite wakende koyemba mpe bongo esa koyemba toyemba wana ekomi wala na mbongo nayebi te so asala na ntake musicien mais keba ya musicien parce que so ezalaki bamusicien bafere banani kuna on veut comprendre biso toyembelaka na nzambe nous sommes là pour la gloire de Dieu mati fani nga nalobela makambo marché de ami est-ce que oyebi ke na bord d'église bino bapasteur d'église vous devez faire attention soki ata solo moko ebeta na musique ya mokili ebetika na église ata moto aclave abetika elongo boye gloire ya nzambe elongo demandez aux anciens sorciers vous gloire ya nzambe elongo siko soki nga na ye nazwi solo wana nakotisi yango na kati ya musique ndenge moko mpe ntango ozokota makambo wana en tout cas fo talaka yango soit ti casquette mais papa nani Gelo ya otala na miso eza ke président Félix alinga mingi na bana nzambe parce que mboka oyo selon bilaka selon makambo alaka esengeli kambama na moto alingi nzambe epai ebi nzambe tomona président Katumbi aza proche na bapaster te tokende tozona aita église monte atie makolo banda bandi président Félix ava longwa akeno na église na bango na fila alonga azokende azoyamba bapaster aosalisa baréunion na bapasteur azokende bankamba azobenga aza toujours pasteur Mike Kalamba il est toujours entouré aux hommes de Dieu or biso Congo tolingi susu mboka ekota na baformation ya makasi te to ya maso formation bato ya soloka ya makasi te mpona nini bon oza Moïse Katumbi te meto otuna omwa te ke différence
bana nzambe balingi mingi parce que président Félix pe akanga bango mais eza pe mutuna totuni bato ya parce que tolobela bango mibale mpo bango mibale nde baobeta na élection na ba propagande na bango mpo na nini papa Katumbi to pe disons mwana mboka Katumbi akangamaka na basali ya nzambe ti. Bon, le problème d'abord est ça pour la communication. Et vous savez que papa Katumbi a mis dans le marché. Tout le monde sait que c'est makasi pour tenir papa na landa kia munene wana. Siko est-ce que tu éviter est-ce que kuna pe akama bango toté on a évité. Mais problème nangi ezali président Fachi, je l'aime pourquoi parce que Aza d'abord un chrétien et ben Kaza chrétien biso là nous sommes fiers à la réveil. Hein, KDC, Philadelphie, KDC, biso là ligne moko. Alors tant oiseau kangama basala nzambe akoko ndi basala nzambe bon ye yako ndi ke batumé ba sentiment moi il y a les qu'on appelle les fous du roi ezani ngala linga ko mingi siko nakuta ina ndeko na ndeko jasi azofinga yo nako boma ndeko jasi sayo yeba nzoko ba kapo ngala linga yo eza bon il y a ce qu'on appelle les fous du roi nako za par exemple na linga président Fachi mingi so ngo moi mika ko critiquer to mona pe président Kabila pe asangisa basala nzambe kuta papa de Inès alobango aluka ba cha ministre mais bango mo bakokate ba papa na biso zoko pa toujours moi ba désolé za ba église de réveil tout mais non soit les alliés président Fachi aza monto aza proche basala nzambe mais na ka ya propagande te propagande totika bunda soka bimi aye to sambeli pona ye avanda wana eza malamu mais pour la propagande tokokota ngote pour la propagande tokokota ngote donc ndeba sanja baso na l'église ote biso to préféré bacha biso baboko so yo tia maboko mais moi soka ba pene ba 4000 ba 6000 ba 2000 or azo honorer non faut ata pe biso mo téléphone honorer nzambe non tango yi panzambe o pese biso mo kwa ya sambeli ko mundi bima kene soit Loba qui a repris seulement quelque chose. Eza chaîne à télévision, eza chaîne à Nzambe, maman. Merci. Je pense que Lobini se vient à oui. Pour nous clore dans ce jeu, Lobini. Pour nous clore dans ce sujet, basa Nzambe, na pesi no conseil bandeko, ba papa na ngai, ba collègue, na ba ope baza na sima biso, église, eza business te. Par rapport ya kozaba mbongo ba politiciens église eza nzambe totamusa ngombe nzambe kumba so nzambe orienté que mutu baza président sala ngonde nzambe convaincre mutu ba député sala ngonde nzambe convaincre mais ke ba oloba ke eza boye mais eza bongo te cela veut dire il faut assurer que nzambe ne mutalobi parce que bible lobi nzambe akosa te na maloba no saloba ono sina maloba akosa c'est ça le problème alors ça nzambe tokota distraction te campagne yo e community shida munyo so luka mbongo munyo so luka mbongo ndena lobaki na bato ba biso la radio biso c'est les médias wala des églises radio ou des églises maman radio ou c'est les médias papa Gelon na toke na vrai ou faux ndenge to salaka ozo saka vrai to faux ni kisi mumbala bato antala zo benda yo andea nango oza esnelo msute so boya yango totiki vrai ou faux po l'élection oyo na suka ebimisa bitumba pe makile esopana balo na lobi faux te po bambalo te yozaka faux to vrai faux ebimisa te to ça élection là on lobi faux de to comprendre que merci faux donc batisano lote yozaka vrai faux vrai ou faux papa Gelo au sambela pour la élection puis pour la mboka mikolo nyos oui vrai oui t'es pas vrai vrai ou faux l'élection et côté tribalisme na ba discours ya ba kambi vrai ou faux makambo uti koloba si papa si mokimo ninga atikela ki président Félix pona yo asali mabe vrai ou faux vrai aba vrai ke bebe
Faux pe faux. C'est vrai. Ok. Vrai ou faux? Wana candidat na yo okopona. Vrai. On est na yo kama pona tuna. Tuna. Vrai ou faux okopona Félix? Voilà, répondre. On répond nini? On répond nini? Personne n'a répondu à la commune. C'est vrai ou faux? Tu vas la répondre. Ah, t'es. Au moins, t'es que. Personne n'a répondu. Yom te n'a ceux qui ont limite d'exciter ne vont pas voter. Bon, ok. Vrai ou faux, président Félix, a celle makama kitoko ya minene pendant 5 ans na oyo peuple kopona. Question les gens va vrai faute parce que pardon papa s'il vous plaît, oh là là, ils ont souyoté, ils ont question en public. Ils ont yoté papa Gélor. Na vrai ou faux, président Félix na 5 ans na celle makama kitoko, makama ça sali au ça que bato ba voter vrai ou faux. Ah. C'est ton maman, bon. Vrai ou faux? Voilà, on va tenir là. On les est comme en Italie, au Italie. Bon, na pourcentage na vrai. Ah bon. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Dernier va que à voter les enfants. Pour ceux qui vont voter, à ce moment qui toque, on a moins tinate, papa Gela va voter fatigué. Pour y mourir, c'est ma camarade qui toque. Nous sommes passés qui toque, faut que c'est 2 ans. Nous sommes passés ma maman là, il faut que c'est 2 ans naïe, il y a 6 mandats. 2 azo 2 mandats naïe, il y a 6. Et le besoin. Merci numéro à contact plus 243 90 41 91 931 plus 243 90 41 91 931 bandeko nyonso baza bakanda na funa bo contacter ngai mpona kodiffuser basport na bino to kolobela bino na bamarché naza na bongolo naza na kauka naza na ezo naza mpe na rond-point ngaba. Ok. C'est peut photo ma royauté hein. Pas de problème, toi, ma vie n'a pas. Même si on dit toi, merci. Ah non, on va passer à Gelo et quitter ma casse. Non, naza kini. Sauf que baxé linga mo elo mo na lobby. Pas Gelo. Maman. Na comprendre est-ce que ba peut geste net ba toi ça ba geste na musika na pembeni net na oyeba mo ba geste ni ngolbani situation. Moi ba geste ya ndeni. Au moins les msusu mtoto na musika asa afinolisi oui musu abo basat loba soit loba te soit yaka soit na lingio juste de ala tout le monde avait musu babo ka bouchon so bien ah bah moi musu ba chef moi même musu ka bu enga baneti 3 na lobby te 3 te moi ba cha bu moi nga cha neti non somme d'Acheboy 3-0. Hein? Boy, très bien. Très bien, boy. 3-0. Mais il avait la geste, monsieur a boy, ça spirituel, on va tout le monde, monsieur. Moi, nous sommes balas au chakabo. On a Alexis, il va pas y bagarre. Tu fais tout le monde. Pardon, je fais 3 ans à résurrection. Merci, nous sommes arrivés à la fin, que Dieu nous bénisse. Tous les cas, bah meilleur vient, on va nous surtout fêter bonne année. Ça va pas nous voter utile. À voter utile. Exacte que voter mukolana ba pesi mon tout responsabilité na ye. Pour sous coller. Mais Matifani, pardon monsieur si. Diga ma vote en boni. C'est comme si na Congo banda l'élection, la so ba voter ba pour les to voter qui était. Même dans la député, voter qui était, to voter. Dans la seule change. A konja seni. Muta ko bima abi. Sukia. Même la député. Après l'élection, on va aller là-bas. On va aller là-bas. On va voter la vérité des urnes. La série Bemba, la série Papa Etienne, la série Fayou. Ah, on va payer Bima. Il y a un seul babou. Voter utile. Awa, ok, les a moment où va pesi moutonnion surtout tout kana malam. Va pesi bisonnion surtout pour te voter. Tango voter. Tala, na tango liaki, na poko liaki, soko tondaki. Et ça sera mon bout de lire 3 fois par jour. Et bien. Les levé va nous aller à 3 fois. Bah, on va ça, ma coquine à ma manière. Nous sommes de 4. Monsieur même 10 fois. Mais, na bateau, si on ça aller à 10 fois, à voter la ligne 10 fois, pour maintenir toujours pour bien. Aux gens qui toquent, aux gens malades, au voter. Au ça, la macamouté que au voter, ça n'est non. Votez bien. Ciao.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi